Ah oui, balandi ya mayo du nom de Bundes TV to eli susu pona ko pasola poke na biso. Poke na biso alelo ezali que ser na biso oyo alobi que soki olingi o faire souffrir mobali ya congolais, il faudra que ozwela ye mbanda. C'est que ye mwasi avandi kaka a raisonner que soki mobali azo tromper ou bien mobali azo respecter te ba norme na ya libala te, il faut yo peut tromper mobali wana. Alors so ba mayo du nom de Bundes TV to moni mwasi yo penza azali penza na respect na mibali te. Parce que tant mwasi mobali omoni ke a tromper ou bien azo respecter ba norme ya libala te, ba sala rani aluka ke longi na nzambe. Ezate que non yo soki ozwi soki mobali azweli yo mbanda yo pe okende kozwela ye mbanda pona ke bopota na malamu eza kitoko ta. Alors ngai selon nga namoni ke mama osungi basi te parce que ozotinda basi na libulu tant mobali a déconné ezala nango pe omona o envoûtement. Alors tant yo moni ke mobali no a trompé yo kosala nini, faut luka elongi na nzambe po cha mobali a koka ko changer mobali na yo. Alors que azala béni azala mobali moko que non a changé. Dans yo moni muninga zoke na libulu yo potiki yo lobi que non nake kozwela ye mbanda ezaneti lelo mobali boswani na mobali na ndaku bala lobi bon na bimina na libana nake kozwa mopepe yo siko yo po lati pantalon bi que non na la taper pantalon ngape nake kozwa mopepe c'est que to kendeka biso nyonso bana batika la bango moko so bozali na bana ozomona eze loko mo risque ezaneti community concurrence na mobali yango siko bazolo ba na comité na biso na communauté na biso mibali base belé ba komi impoli pona ba genre ya ba conseil ya boye so tozo luka ke mibali basi ba changer ezalaka nango ke mobali akosala ke non bon na tester na mwasi na ngai soki ndenge nini na luka nano na luka nano fimo boye peut-être pe ba travailler ensemble as collègue na e peut-être camarade kaka ke ndenge bakuta tokuta na kaka ndeko na biso boye na boye to mekae mobali ake ameki yo que natala caractère ya mwasi na ngai yo sikoyo oke kozwa mobali mosusu tandis que ye asali kaka ameka yo pona yeba soki vraiment oza pena na amour ou bien eza ndenge biso mibali des fois tozalaka bongo mais yo sikoyo lobi soki mobali a trompé yo ou bien alakisi yo mwasi yo kende il faut zwela ye mbanda pona mobali ya ba congolais mais mama oza na erreur ozosala makambo moko ezalaka te osungi basi te. Bolanda ser na biso soki mama na biso oyo après on va répondre. Oza mobali ya congolais zo négliger lingela mbata. Et si solution yango nyongai soko nyongi omona yemo ko ozunga abandu respecter parce que ba yebi te bazana sens ya bolingo te ba yebi te bolingo ezani ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour. Omoni tant on a lingani na mobali nanga j'ai senti vraiment tout ce qui devait être normal est redevenu normal. Les appels, est-ce que tu vas bien? Comment tu vas? Donc, responsabilité que nous avons dit. Quand on a zarani, nous avons un petit toit, la théorie de fois bata. Donc, même si c'est culture, même si c'est manque à savoir à vivre, même si zarani, au fait, si les lois n'en comprennent. Or, étant alpha, male alpha, bien on a expliqué lui. Étant alpha, male, ozana responsable d'amba lobby, yonde mukondi ya mwasi. Siko yo mutufo obengaka, yo mutufo ye bazande ngeni, yo mutufo olanda, ponzamba sali yo bongo. On comprend, sans y a responsabilité que c'est moi le chef de la famille, cette maison est mon royaume, c'est moi qui protège le royaume. Comme on l'a annoncé. Annoncé. Petit ou la fata ben en 3 jours, l'autre c'est au 4e jour la ben qui te la lingeli mbanda. Oh, au moins ko lingamba ya congolais. Ils ont dit au meli mu kuwa mubimba ya Thomson et kangami on a boja. Est-ce que vous linge kita et kita te ne mbala ya congolais. Okozwa AVC, moi maman na biso bakoma kokufa avant. Okozwa AVC. Okozwa tension ni bala ba congolais. Il faut qu'on nyonga ye. Nyonga serré pena visiti na suka. Osoko lingi olakisi ebolingo ba yebi yango te.
baso ndiye banyama bayeba te o mwasi azosala eza ba acte bolingo azomona ke azosutokela nga azolinga ba bizu air nyonso yaza mutuko nyonga ye ndeti bawanda onyonge ko bango balingaka bongo nga kutu petite wana kutu na nyokola ke tano bato basepela kwa zo nyokola moto na nyokola ke na monisa ke ya minene pesa trophée na minene ozo la ngoni ba orgueil moko bozanga mutu na makolo ya buzoba. Après toi, moi j'ai toujours l'habitude de dire ma soeur, tu rencontres un homme blanc, un homme responsable balai. Ko yaku tout est des pères et des mères au konyo kwa mapamba na des pères et des mères baza banyama. Tika des pères et des mères batu misu baba la bango. Mabala ana e umilate. Omoni des pères et des mères, ceux qui ka basi nyonso ba congolais, ba yokani, baba la su ba congolais te. Libala na nyonso ba otola. Parce que bon koko vanda na ba nation misote. Biso bala kisa biso ke te. Mobile ba lengi la ki. Boni même pas bolingo zani po ce qui ka moi la question ya on a basi ba congolais misuzu ba koma ko sala na nko parce que mobile ya congolais ko pour que amona ko pour la kise bolingo faut ça la opposite en fait. On cause à la tête douce, on cause à la tête kozo simba ye en mono on dirait petite wana kuta live surtout kaka kuto. Ni bala congolais kwa lingo il faut nyonga e. On m'a bala congolais kwa lingo il faut ça pas kanda nae. On néglige ke bango balinga bongo. So on néglige on la sika nini olingi nini soko répondre ke mabe mon petit wada pena akana ba réponse ndebino basio batangi mingi o bana bagage intellectuel beaucoup ka bangote parce que ebike soko bina vandi sa argument o ko manipuler ngate no vandi sa argument ko manipuler ngate alors c'est nini alo baka trop petit wana ozo kokate au fait. Pour bien bolinga manipulation, o manipulaka mwasi, o sala ka chobo, ozo kene ngana ko kangola ba chobo wana. Mobali ba lengi la ke sala chela moi citron, fina koto fina ngana za sona fini mobali nga sepela oki bien. E mobali la congolais. So sali ebonga ke kuna wana zo ko yebisa mwasi wa nyoko la ke. Petite wana kuto akanza na obale. Na obale te yi faut la nenga lenga kangado ayebi atateke et lo bo sala et peut-être no détendre to pe pona ba pays moko stress eza makasi oti musalo yi na selo mo massage na nyemio mo luketu na nyemi kota ba paquet koto na nyemi et détendre parce que oza na stress yazo mona ngoka ke azo alenga kangai petite wana ndeti ba bo komio bino musala bino ko bala banindele. Mais quand je vois quelqu'un irresponsable, bolina san, na bala bido ba irresponsable pour laquelle bino. Pour vous avoir congolais. Un homme responsable, la première des choses à faire c'est quoi? Il choura mon aké. Na si sur la na sur sa ba misala na nga mobile na va matana mbeto. Ali karana chaque à côté na cuisine à côté à pourquoi à hôtel est-ce que moi je suis ticket le congolais est-ce exactement que azo sala pour te azo sala parce que ça a sens et responsabilité. Abi que bon, oui. Moi si n'a sali bo mais natala quand même peut-être bon ça qui faut réchaud pour les peut-être sans soana congolais à nangote. Donc exact immaturité bazoba non na mona donc tala non na ko baka kota mo ka baninga oui que ya uchu bali salika si mo mobile unazo comporter mobile azo silika pour moi ça abomi sinda oh chaussette inangeza et tobo ki kale c'est tobo comme poussière olingini il fallait pas boire kale sona ola ta kale c'est toboka ozo bossa na soko OK et si ozo ke na ba camarade no wana ba mono na kale c'est toboka yo kasi ba mona na bon ya yo pinza ola ba na mitema pour ba yebisote ya yo pena moi si négligente comment ya kokola ta collection lembi déjà que collection toboke et sali signe à munene ya lidofol on va juger cette fois peut-être femme wana peut-être asomela ke mika na maman na biso oyo autiko soki maman soki sœur soki na benge nani tantine bien moi si to benge ba kombo nyonso parce que apesi bino conseil ya mabe. Alors, to sepeli biso ba mayo dino de Bundesliga to sepeli na conseil wana te. Conseil ezala ke
pesa ba maman conseil tant au moni que mobile nazo ke na azosala ba erreur rebelle ou bien azosala eloko moko sepelisi yote tchaye na maboko nzambe luka conseil a bien opesa baninga ezate que mobile a déconner yo poke déconner tant mobile a quoi une impudicité yo poke ko sala impudicité mais siko soki ya mobile siko akika maladie yo ke ko sala ozu maladie après oloba nini nzambe alingi yote ou bien oloba nini que non oza na malchance mais yo moko oza ozomitia na erreur parce que tant yo moni moninga kwei alors il faut tel misae otika ete ke ata soki akwei bonga pe natika e etali eza problème na ngate c'est pas bien quand même alors boyo kuti olanda tanti na biso alors bino mo bopesa réponse tanti wana pesi bino conseil ya malamu ou bien ya mabe après bolanda ser na biso oyo koto yende Fanny. Ok, suivez. Dans quoi tu t'es mis? Les amis, est-ce qu'on peut être sincère? Est-ce qu'on peut parler français? Les Congolais sont doux. Les Congolais sont doux. Je parle d'un Congolais là, je dis la douceur d'Afrique parce qu'ils sont doux, les amis. Bien coiffés, bien crémés, ça sent bon, bien habillés. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et le problème, c'est qu'ils le savent. Ils savent qu'ils sont doux. Et malheureusement, ils brisent le cœur de tout le monde. Ils brisent le cœur de tout le monde. Toi, t'es là, t'as rien demandé. Hein. T'as rien demandé à personne. Le Congolais, il arrive, il brise tes rêves. Après, encore une fois, je fais pas de généralité parce que tous les Congolais ne sont pas comme ça. La plupart, les amis, la plupart, c'est dur. T'es avec le Congolais, là. C'est Doliprane matin, midi, soir. Il te donne mal à la tête. Il te donne mal à la tête. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, ici s'asseoir en face de moi et m'expliquer pourquoi les Congolais sont comme ça? Tu peux être doux comme ça et briser le cœur des gens? Encore une fois, les amis, hein, je le dis, je le répète, il faut pas généraliser. Tous les Congolais ne sont pas comme ça. De Bundes TV. Zambalo la pambola.